Bah, c'est là, bah, faut compte. Bah, c'est là, bah, faut compte. Dans le bas. Tu vois que, ils ont battu, mais ils ont dans l'autre, il y en a dans l'autre, il y en a dans l'autre. Mais bah, c'est là, bah, faut compte. Pour quel avantage ma tête gagner? Bon, c'est là, bah, faut compte par-ci, par-là, bon, une chambre, ma bébé gagner. Pourquoi c'est souvent la vente calme, maintenant, ma bon, le bâti? Kuna bela na musiku ndanga mtalibio sote na beba na mbi na zape estukata bo tsela ngaba propagande bo bokola nani bo bokola nani bo bokola to en zeni na ngazana ngwa bokola bato ngala yebisi to ofe nani na ngwa aspongola bokola bato bo kieba na bino ba 10 000 fois nani bo bokola azana ONG muto bokomela ngala ba commentaire bokola ba bokola ya ma pour information na bien bokola mputi abokola nani na wana na nini boke tout na to kuta na tanga yeba ngane na Léonce oza mwana mabe respecter Silako respecter mams na bino oyebi mutu so bozo sala ba bose mamba mikie to bosa mamba mikie oloba ta komo tala bino na musika peut-être parce que amona ki ba agissement na ye na bato bazaki na bango bato ba comprendre ngo mabe abina changer méthode mais ça azo banga bino te azo yoka pe bino solide pour SBC si là yo kanisi na famille bota ba promesse la te yo kanisi ceux qui plus de 20 ceux qui 30 filles na bazana na famille bota yo kanisi ba guerre d'esprit za la te yo kanisi ba faux compte ba ça la bango te yo kanisi pas dinana Sarah na fia na mususu Steffi ba probata mikie za la raté mama koto ba fandi ba promesse nga te même Michou angona Naomi o makam na bango to ya na bo balakisa biso ngo clairement bo était aux yeux de tout le monde ba gérera makam na bango avec beaucoup de maturité to banate to ba te ka biso ba to soni ne to kenda ko kumba makam to ye nango mais jamais moko Michou ya vanda sali Naomi live jamais Naomi a sali la Michou live ezate po baba inuma parce que image ya boîte et si ka bo sala et contaka na moment aussi la zo préparer spectacle na ya sali sold out amzo pe facha deuxième date na yi yo ye la biso po yo na TikTok nous bando bandaka ko chrétien yo apparemment yo moto panza Michou na Naomi apparemment ça qui soni na par complexe o sala nyonso obimi o swana na Naomi po bimi sa vie na ye na miso abato yaya Michou n'a bioté personnellement mais non peut se conseil étant que yaya oyebi muninga o abeba ni na camarade na ye abandi ko finga muninga na réseaux sociaux abandi ko luka ko salir muninga na réseaux sociaux kwa sala ngo pa na yo écouter le côté parce que biso toza ba camarade a to lo banatin biso toza ba camarade a simbaratin maintenant koki koya koloba ko soto tuna koyosa donc na ona posa ya osona na Naomi obimisa makambo na Naomi posa lweza yango wana lokwa Naomi azokipoti yo banda loka boda ko mosa ba live pour ba faux compte même ba propre membre de famille na biso ba sala la biso ba faux compte pour ton information ba propre membre de la famille na biso mo ba sala la biso ba faux compte o mo ba lika mo bi o pe aussi famille madame mona cousine na faux compte a changé Congo na mona na landeli na ba photo na koti boy na moni le kiti o moni photo ma bossa na par rêve de même moment oko kanisa keza Naomi oko kanisa Michou oko kanisa keza Naël peut-être les propres membres de famille na yo ma chérie batuni ce côté avant de baswan yo ce qui m'a voici les vandi kimia si les micro ça ba vidéo na ye osama do yo niveau ya ka ocha salité na SB likambo mo minyo ozaki tambola pa nous na ba perruque ero ba fi ba lo baso na na perruque ero you za start si quand des biso ba tolobela bino you za start yo mambo na étalioté Michou fait très attention à moi no Léa ça za moi mabe
azabano soit yé pas non comment y a pas non amemela ko non mi kuta lobaki boy oye mi kutu non mi kuta zongisa ki boy famille non mi kuta lobaki na boy eza yo léance je n'ai pas une fille bien oza moi mabe kuni ko tsape sila basoni boy bilo bocha bombo world ndeni ni bato bilo bocha bango poussière parce que na maturité comportement bien exemplaire bilo batna bilo bana shu ba sa nyonso boza world. Mais yo obenda ki bo sendien apparemment aux amours sendien ma chérie yo kasi la mawa ko préparer spectacle na yi yo kasi la mawa ata pona soni makamsu basala raté muto lala pa na bango atela daso bo lala ka bo vandi bo tanisi mutu mbetu moko bayoka na soni yaya bando banda yo faut continuer so total rayo ozaka nonde na succès te makambo to landela ka teke boyo mona nao total rayo ozaka nonde na succès ba na omina ba mishute na ba anael te nael nela leke ko na succès oza succès mishute oza succès na omite oza succès nael te ya nga to zora temps lobelo mingi te mais yo kaka sila mawa yo kasi la soni moto mususu akomi ko éviter par exemple à réagir na façon mo boy comme on était ka komi yuma sa yuma te abanda te akava yo mambo sala akuta na mona nzila pas au comprendre yo oza mwana mabe ce qui to landeli bien rankine ya Michou na Naomi yo oza na 80% ya kisongi yo moto kenda koyebisa Michou makambo eza yo posa complexe ya Michou mais Michou ayebi ke yo Michou yeba ke oza aza camarade ya Naomi ce qui a trahir Naomi la facilité pour na yo donc akosala ngo pas mutu nyonso yo pa kosala kango pa mutu juste comme ko la ba relation taza mo amabe boni boye ko boni boye mo no boku fela ka chaque année boye. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bella Production ba fanatique ya famille Bota ba koma ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya +33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli
na komaki na oubli moko kosaka nango te insomnie nzoto pasi babouffé de chaleur eyaki kisusu kokreelenga problème ya nerf sciatique na bade kokoka kotambola te komouve te kogumbama te mais sikoyo nakomi très bien à travers baproduit oyo yango nalobi non esenge na ngai na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo ekokomela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nzoto pasi makolo pasi ozokoka koskende me mosala te ozana problème ya diabète contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki ezokatana ozana problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso ozana problème nini ezodérange yo kohésite te prostate ezotumbisa yo kohésite te nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladi nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais baprojet na yo okosala yango te alors contacte biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yango wana nayeli bino baproduit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo erestaurer santé na yo ebikisa yo baproduit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisila la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.